chaîne web. Congo TV. Vous informer, c'est notre devoir. Congo TV. Qualité personnelle. Faut s'abonner massivement na Congo TV. Congo TV. Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV. Vous informer, c'est notre devoir. Salut chers internautes ainsi que nos abonnés qui nous suivent dans ce moment sur notre chaîne Congo TV et à votre aussi. Là c'est votre seule émission Miroir de Star présentée par Naïmo Kolisa la Paradika. Molika Meneza la Galango, dans le but le long de Marambu. Qui est uni, la race de Bongo dans la Mabele la Lemba, super Kalarama Blaza, Naro le Wami les Ateto gagné le Pojuana la Lara Leli. Maintenant de gagner, à la Timba dans la tout le monde qui a une femme trop baladeur dans l'excellent encore Tolanda mais dit que c'est Madagascar a gagné du seul habité. Bonsoir. Bonsoir maman. Comment tu vas? Bon parce que le match va bien de gagner Madagascar à 3 buts à 1. Dans la côte il y a de 3 buts et 2 buts à 2 buts et 2 buts à journal le match va bien pour se placer la match c'est le retour la match la Binono. Il a marqué déjà Binono. Et tu vas le baler. Biso le match ezaki ya bongo on va banda biso moko te bongo baksa moko ya premier mi-temps deuxième mi-temps baksa mibale match za bongo tokolela te c'est de l'eau kata bilamba oyo merci beaucoup merci beaucoup les tiens depuis Londres le moment la maman on est ça m'a bandi babi tokolela te aïe baloba kaka mimi matombe la femme légitime moi ça guitare yo kala kuna mboka malili biso de karatara ndezenga ce qui est bien baloba kaka commentaire les la parada avec au chat troté bonsoir. Bonsoir madame. Boni Kafu calme. Si on est pas dans la super en Lemba pas monsieur je beti la transport na yo outil am suba banini on participe vraiment ba commune l'équipe la commune belé de ka Lemba pas la match. Ouais bon on a vraiment débuté on m'a demandé on a un match la base on peut ta base déjà finalement on va de France la trop mieux gagner. On y va. Merci beaucoup. Toujours comme super, comme ça comme micro baladeur, tout à l'heure on vraiment bonsoir. En fait, c'est vraiment grave. Dans les trois matchs obligatoires pour gagner en 3. Dans les autres niveaux, le match qui est erreur. On prend les trois match assurance pas qui fait pas match. 5 000 $ pour match pour gagner. Obligatoire sur la gagner. On l'a battu. On va et donc, vous commandez pour te faire le vol, qui est là, qui est la bicycle Bazali. Qui nous va voir ça. La Bible est arabe. Ça va tirer dans le monde. La race est un peu tu vois. On est match de gagner en assurance. On va le même on va félicitations. On va voir la félicitation à Nini. Nabadi. Nabadi Bacha. Combien? On gagne 3. On gagne 3 kaka. Et puis tout le monde vient de l'épo. Le Nini. 3 kaka. Et puis 3. On va voir 3. Merci beaucoup la CP. Le match est bien. Le match est bien.
voilà, marqué biso déjà. Espoir eza quand même. Mais espoir eza. Donc c'est la porte gagnée, espoir eza. C'est la porte gagnée combien? Peut-être qu'on va gagner de 1. On va gagner combien? Pour la 3-0. Merci beaucoup. Merci. La table en moi, Babi, on est mort à la Bonsoir. Pour l'intention matinée, matizana biso à Congolais entre nous et à rapport à l'égalisation. Tu gagnes, tu sais là. Jamais tu vas prendre la défaite. Mais ça bouille, tout ça déjà 1-1. Donc à la tête de votre deuxième victoire, il a nabi sur toute la place de Zali. De Yangana là, il n'a pas ça le Bayangwana. Oh, tu connais Nil. On a la mona lemba, tout justement la super. Jamais à venir le nouveau 11 cas la Sima station à Bagnon. On gagne comme. On gagne 3-1 dans la TOCP là. Ce qui est ça, mais qui a gagné, c'est ceux qui te passent, ceux qui sont rendus en Mbélé. C'est la poste à gagner. Je dois passer à ceux qui étaient. Dans l'autre gamme. Nafi le collant tu le vas à la tête. De ça là il a autre. C'est pour le million de la mente. Namila on va dépasser là mais la tête. Jamais on va jamais oublier l'amitié. Merci. Excusez-moi, on a le minute, on a été un message sur WhatsApp. Que nous pour la BCB1. Mais il y a pas de problème. Nous sommes dans la 3 billes. Nous sommes déjà à 3 billes. Mais on va pas faire ma moto. Pas faire ma moto sous ma canne. On va mettre la vie en boca. On a sur le bail. J'ai fait ma maman. Babi RDC le kamakasi malgré baotia babi na bango wana baosaka na baolekisa batan wana babi oyo tobombela bango ndenge amettre lule na mettre poison baotambola baposhi na baposhi na bango makofi na bango ezali tomitungisa bate bakana bareserve makofi tozozimbiliza na paradis donc yaye ofeleza mwa de bonus makofi ezali mais espoir eza toujours. Bonsoir papa. Bonsoir. C'est qui la SAP? Sapeur d'État, équipe nationale de la SAP de Papa Griffe. Sapeur ya balabala te ya nzela te mais sapeur reconnu international. Sapeur autisme na komba papa Lupango babengaka nga. Nasepeli koyamba yo nasali émission na nzela esengeli teke tokutana me tokuta nko biso émission eza ya biso. Nasepeli vraiment lelo toza na esengo. Eza équipe oyo ya monene oyo esimi mboko mobimba yo ezokobeta donc toza déjà na espoir ya 3 buts à 1 tokoganye bango donc souye na biso ezali ke no toganye 3 buts à 1 tokita tomata donc bakopola mama okotuna nga ke no papa olobaki nini po toyebi 3 buts à 1 toganye bango na 3 buts à 1 donc bakozwa 2 buts à 0 nalobi boke no ata batie 2 wana donc tokosukisa na 3 okotunaka no eloko saper alobaki eza ya solo no forme nakoki kokata mais tellement ezalaki ke no doucement na plateau nakokata mais mpona lakisa yo ke no eza bilamba na bilamba eza bankoma déjà deuxième but nayebi te soki bon nana espoir toganye naza na espoir ke no toganye na 3.
l'espoir eza ke toganye Congo RDC et fait le Ramakasi. Est-ce que ça vrai? Comment ça va Ramakasi? On entend le savoir de Zélani. L'autre a gagné, président Sika Maramwasika. Sakana Bango Lelo. On a idée de l'Oramu. Lelo, Bakotuna Moulou. Et on sait jamais va gagner à Kaka. Mais il paraît que Balobi, de l'Ongola qui Bilamba, tant que gagne. De l'Ongola qui est Nangeni, de l'Ongola qui est Tokaki dans la photo. Donc on a pas de 6 minutes de Sakadi. On a quelqu'un qui est pour le banane. Mais là, il était maman, on a qui suit. On a qui suit de gagner. Donc le match c'est ça. C'est biso. Donc on a su comme quand on parle de l'obbi sur mon nom qui est pour parler de ça. Babi il fallait tirer la ndako la bafu. Ah impossible na nini. Babi il fallait tirer la ndako la bafu. Match ça pour la bani ba. Est-ce que ça vrai? Non ba kosi ça le putain maman makasi ça pour la biso nyonso. Ni ba papa. Eh makasi na dinga ba makasi. Na dinga ba makasi. Eh na dinga ba makasi ya moka ya makina. Salinga papa. Babi, toi, bah, c'est deuxième vie. Le seul que je n'ai pas fait, c'est que je la bise de l'eau fort. Elle est tellement fort. Attends, l'homme, maman. Terminé. Donc, on a terminé. Donc, ma camou. Donc, ma super. Voilà. Donc, ma camou. Donc, on a bise de maman. On a super ma camou. Donc, mes abonnés voulu pas photo gagner caca. Mes abonnés, première mi-temps à 15 minutes, photo chop dans le cacabi. Et c'est lui de Chama ou les teams hésitent. Malheureusement, ce qu'on a pour la coach de l'étranger. Malheureusement, ce qu'on a changé, c'est que le temps momentané. C'est bien, donc, il faut changer malheureusement. Il faut que la film de la film. Là, on a autre chose à la carte de la vie. Soit il va salir le jeu, à partir de la place, qui t'a tout le peu. Mais il dit pourquoi. Bon, il y a ma gambabala. Bon, je sais que tu as donné une victoire avant la guerre. Tu peux gagner tout complet. Je dois gagner. Tant que RDC qui est ma casse, je dois gagner. Paye-moi au beaucoup. Ah, je dois gagner. C'est bien, bonsoir, Yaya. Bonsoir. Ah, c'est ça. Alors, tu peux aller là-bas, tout de suite. Ouais. Tu me super état. Ouais, c'est pas longtemps, moi, je suis là. Ah, tu peux voir la bise à l'élo. Donc, tu vas faire sa qualification. Alors, tu vas gagner, bah, on doit aller à l'élo. Batia ici ici dans la prolongation. D'ailleurs qui va dire que Madagascar a tiré deuxième but de l'élite. Ah là c'est l'élite. Là l'élite Madagascar est là Aïba les loups là avec cette prolongation. Aïba. Madagascar a fort à ni but. Ah Madagascar c'est ça quand on a regardé sur le match dans le belé. Dans le gars de prolongation 30 minutes au Cameroun. Tout gagné dans le. Comme il va qui va dire dans ce cas de la nini na nini. Oh Madagascar a l'équipe a biso. Président Akas, Aga Malgache, il va favoriser Bango Barbitre. Allez, c'est le cas de l'État. Mais, ça va comprendre l'État. Allez, c'est le Ramakas. C'est que bien. C'est la finale après sa poule. Pour
On gagne vraiment. Tolandi vraiment match. Namoni bande surtout ya mibali baza vraiment dessus. Vraiment na misu nanga attention qui ba image. Bon mon ami suba kanga mi suba olela vraiment ça lui passe. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardon, atopekisima na bibe ngayati. Oui, omoni déception pour Ninto baby si ba mbongo ba calorie ba nyonso ibenga ya fournir le côté bolati ko yakate ibenga ko yakate ibengo lati biso loko moko tolingi yote kende vita biso to boy matampi boya basi matampi pardon zongela moto tika basi na kei. Merci beaucoup papa. Non pas insulter s'il vous plaît. Message ni boko ki koloba malembe nazo passer moko moko match betami eza lisano eza ngembo équipe moko esenga kaka gagner moko epola mais ndenge match lekeli classement ezalaki bien ou bien mabe moko s'il vous plaît. En français maman par rapport au classement tozana même ngalo problème est que tozana entraîneur moko a ébi d'abord ko placer ba joueur T. Donc comment que la première mi-temps, tu as gardé le score, il y a match 1-1. Comme la deuxième mi-temps, comme la 2-1. La 2-1, on a touché, on a touché 2-2. Pourquoi que Ibenge a joué à Kolo, à Bimisi, puisqu'à côté de Bolas. Bolas, tu dis que même dans le club, il y a un assez. Tout le monde dit que Obimisi à Kolo, côté de Bolas. Au moins déjà, Bolas a porté le côté. Même tout le monde n'a pas entraîneur à Imano Azaki Otis. Otis soit à côté ici, au footé. Il y a un leader, il y a un maître. À Zoé
oyo abimisi à côté joueur mosusu. Pourquoi tout le monde a ibenge kaka à tout moment ayeba replacer ba joueur na biso te ba poste sengela tia ba joueur RDC a tia bango te pour pesa ba joueur passi abimisa bango ba footer. Donc même Costo Mari, même Ibenge, Costo Mari, Ibenge, Bolas, Bayakate, l'équipe nationale, tu as la poste de mon équipe nationale, Bati Kabiso, l'équipe Nabiso. Merci beaucoup. Oui, maman, merci. La parole, match total premier mi-temps, un abandi 6 matchs. Bisogno soto sepeli na classement eloko sali mabe na nani asomalanga na premier mi-temps azoyeba match ya kotravailler te to komi na deuxième mi-temps eloko sa ebomi ibenge na bachangement na ibenge eramoni Leopard abeta bale bien eloko ya mabe oyo nga natali analyse selon match na alibitre abeti pe match moko ya mabe ce kotali ba tricage ce kotali de penalty na biso ya touche oyo basimbisi na carré alibitre aboko siffler pona ngai na côté ya Chirobi eza chance pona mutu nyonso chance pona kofinga ibengete pona kofinga joueur te et la mutu nyonso qui va lobby que eza arbitre bozofinga matampi bozofinga coach Ibenge na balisi match de gars eza ki pona coach Ibenge non et ça te question qui to poli to finga coach Ibenge quand même to tokopesa Ibenge chance eza mabe te mais na match ya liboso tobeti match ya liboso topoli 2-0 deuxième match tobeti sur deuxième match topoli troisième match tobeta na mona te importance à côté de Bolas po Bolas na club ina na betaka te Bolas na club ina sana na stay abetaka te mais importance à côté de Bolas na moni yango te Bolas a porter le côté Bolas a salé le côté na nini na nyonso o Bolas a salé merci ça salé le côté vraiment depuis bandela match Bolas a salé le côté deuxième bi uti na zota Bolas deuxième bi e uti na zota Bolas deuxième bi uti na zota Bolas azobeta penalty Bolas azobeta penalty lokola sa corner yoki balobi attention na yoki balobi que matampi aratara kaka na moment ba penalty est-ce que les vrai ou bien ça c'est loka ndenge biso ne to pas te penalty ezali pona mutu nyonso. Merci cher internaute hein aranisi bo pesenga lito ya Roland émission na ngai ya miroir de star aranisi esika peka mamonge bandaki na terminus na lemba de succès peka na terminus ngaya ma toko bakaka ya musala ya makambo balobi ngaya na ngembo esenga na ngaka équipe moko pola moko gagner eza la ngora makambo oyebi kaka donc minima tondo place ozana oki déjà komelinga déjà déception nene olela te hein makambo ezali soki lelo topoli na biso lobi topola te kasi bino bolandi ndenge bana kin balobi oya kofinga bafingi oya koganga bagangi mais tokitisi bango kaka mpona kotalisa bango kaka ke kofinga te yango mte esalaka to récupérer babio to raté yango te mte esalaka match ezonga nsima esengaki ke topoli ma coach Ibenge nakandi soki message na yo na bato nyonso balobeli yo bakinois Bolas toyoki ebele balobi bana kin kaka bafai na bino balandaka bino so bobeta match balobi ke Bolas paraît que alobaki ke akoka te mais coach Ibenge aforçaki nayebi te naza na ndeko mo awa ye mutu alobaki yango mpo biso tozalaka bapanzi sango toyoki
lancer nos messages. En forme té. Ibenge azwaka ekaka donc a forçaka ina kozwa azwaka ezaneti mboka ni ndenga sengaka mboka ni mwasi ya mboka na boyi Marlène te sa lobike aboyi ba finga mobali na ye bakoma comparer na ba gorille na ba nyama aboyaka na ye mobali ne pe aboyaka mais na bolasi aboyaka ka en forme té Ibenge azwi ekaka Ibenge akoma kosala makambu na ndenge na ye oya lingeli. OK, merci toke moi mke pour te clôturer parce que là comme dans la souka coach Ibenge problème nini oya zala ngona biso ba fan na bango parce que je pense que mkola liboso tanto pola ki biso yo sozaki ya kolemba et match tote ko beta oyo to beta ki to gagner ki 4 bi mutu yo saloba ki maloma pour la coach Ibenge et je ne sais pas parce que le loto Pauline bozo ko mingi ba fingi coach Ibenge parce que to polu bien est-ce que ça faut ya Ibenge to ça faut ya ba joueur pour le journal lelo eza pe faute ya Ibenge mais match auto gagner 4-2 ezalaka Ibenge te mtasala classe mais miyayo entraîneur à Mazembe ye mtasala classement po Ibenge ya sana équipe de base te ye chaque match a changé classement premier match a beta classement na yeto pola deuxième match a beta classement na yeto poli troisième match miyayo mtasala classement to suit victoire ya lelo a beti une équipe bien mais bolasi azane en forme te ake coach a bolasi ba coach a jouer pour a bakisa implice na équipe mais il y a à côté joueur a bakisi des fêtes na kati équipe bolasi attaque moko a bien à salité attaque moko a malamu a salité ti déception et yeli biso to na passe na mutema mais pour la penalty ezanango entraîneur te zela ba joueur mais Ibenge victoire na biso tela ka 4 mais to perdre ngo pour la penalty ezanango faute nete mais victoire na biso tela na 4 yende mta BBC da match na BBC match côté Ibenge na éviter bon donc ça la place à matin peut-être matin pendant mon ba lion matin de éviter mamole kana kata terrain sans blague blague quoi mamole kana kata ba terrain bande ko langa to mona kata na ko telete ko to lo bele petit to solana mais matin malgré na ko tela yo na éviter so mona ni pour parler et boy yo que non lugani que pour que dans le ni kula na kwa lo ni yo mai na matapata yo festival ba nganza Mimi Maton la femme légitime la paradole les best d'émission Mimi Maton na mo solo commentaire té cameraman ba fana kuya ya Congo cool ma boko ma kolenga tina wala ba monter mais na mama solo les best encore so suba image té taka ba yuka ba wai yoko bana tu so ba tibisa chubu bipe nako matampe ya keluka so ya biso atike nguba na kwa matapata yongo ata yongo so teni na kwa wana elonga na yeba te combien de bi wati biso matampe coach Ibenge ya nini yango question to lobe le monde va te biso to saboye to ba remarque ngalo ba na ngaposo lukingo so ngate yak mateni maluba yo kanaka maluba kanga ngate maluba kaka coach Ibenge to sola coach Ibenge coach au moins il va pas tu vas pour un film pour on a raison au film on est dans bête de biso attends au film où modèle va doit courir attends coach Ibenge manana batosana oyo tika manana meta tali ndana atana katenini te manana ozaki wapi basola coach na ndenge mapete opeso remarque kwani bala sima obongi c'est ça insurté remarque dans la vie ça la bien kwani prochainement oui ba osala rani na yo classement na yo so moni ke muninga so pembele su kesili ochelo mbokando simu côté wana donc on mona ke joueur ko ka soutenir pour la so ko ka soutenir la passe va fikele biso ndeko ko ba image ala mususu ekota te ya bi ke de besa sanga bien en montage en kata soki
afingami coach nga naloba bolasi te naloba eza yo coach bini parce que ntango omoni ke bolasi abaki kakoka te il fallait pas que tienne la kati ya yo oforçaki ye aobeta na volonté na ye moko te aforçaki tala suko ya liboso ma ya mibale ya misato ma na sote oyo na bapernati ata bango moko eluka so engu batia na kwabula balekebo ya sofani baya bafete ke kuna sofani yebi te sozali na bakulumena bakulumena embesorbatonisa na paradis alela bino fort toza kaka na kati ya Congo Cool TV kolemba te ndeko na biso oyo nyonso boyoki ke balobaki mabe mpona lwaki bengi po balobaki mpona matampe meme mpona nani oyo bolasi bolimbisa bango omoni ke balobaki mabe batikaki antuka boexplice bango bocomprendre os émotions eza bapasi à chaque fois bana yebi ke coach benge na matampi na bolasi esika bazali bayoki babongisa topesa bango chance totala match oyo tokobetaka lisusu soki ekosalaka bowana nanga lisala parata kote po pena sans blague na clôturer matampi pena vraiment choudesi vraiment décevoir lela yebeli yo beti mabe nde na kote oyo naokuma kande nalobaki abonnez-vous encore ma saison sur votre chaîne Congo Cool TV aïe